Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Moi c'est soka sali crise ya mibali eza crise ezolobise bongo pona 8 mois oya auto kaka ya bolingo mais eza logique des choses eza likamoko ta kosala nango crise mbote ba papa ba mama bande mbote barando na barandonete mbote bato balingaka rando na ba o balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoire Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabo dès qu'on a besoin sali crise dès qu'on a besoin sali crise petit chéri sali crise et ça non normal mais et bon le local liboso comme ça nzambe asala 19 ans na mobali na liboso siko lelo ayeko bakisa mwa 8 mois na ya matabisi mabeza likamuni les awana a vivre bolingo te bomoni âge azana nana ko 50 ans siko bosa bokanza bien asala ki 19 ans na mobali ne nanda avant azo mobali ne azala ki vierge sikoyo na âge oyo avana ndako moko na mobali wana 19 ans na âge wana soko vanda mobali eloko nini o penze tindaka liboso vana na mobali to mobali avana nayo na kanisa ezali kosepelisa nzoto 60% to 70% na kati ya bolingo alors soki 70% efonctionnaki bien te na première année kaka na kanisa nde akabwana mobali surtout na mboka poto okabwana yo omoko te akolinga 70% ya bolingo bilenge nzoto asentir yango te 1 année 2 ans ekokosalama jamais moko te akokosepala alors ya sali 19 ans soki asali 19 ans donc makambo ekende kitoko alors sikoyo yo vivre 19 ans na yo ya bolingo ya kitoko eloko nini okokosala eza kaka komisa nzambe akoki kosala crise te mpona 8 mois oyo yo ovivre na moto mosusu oyo olingi osala lisusu bavie bovivre na ye ti mokolo nzambe akobenga yo te moto akodeside bongo baoyo baza na même âge ke ye batikala kovanda na mobali ndako moko te nazoloba te kotikala kobala te obala te mais kovanda na ndako moko na mobali 19 ans ndenge ya vanda mingi batikali kovanda yango te mpo okoki na kobala mais ovandi ndako moko na mobali te mobali azalaka na États-Unis yo ozalaka na Angleterre mais bobalana bovanda ndako moko te eza na valeur te to boza kaka mboka moko pays moko mais mobali aza na ndako ne aza na vine yo mpe na ndako na vino mais bobalana wana eza différent mais kovanda ndako moko 19 ans en tout cas osenga susu nini na nzambe po soki ovandi ndako moko na mobali na yo pendant 5 ans eza déjà fo komisa nzambe soki ovandi 10 ans fo kobeta maboko koyemba kokumisa mpe kopesa baninga batoli ya expérience ya libala bongo ovandi 19 ans komisa nzambe 8 mois oyo ezalaki test ezalaki olingi ekende ndenge ekokende mais soki ekeke mabe ezali wapi bien sûr bomoni bino moko aza mwasi kitoko bomoni ye na pembe na ye na elongi na ye aza kitoko ye moko atuni bino estce nga nabongi na libala te bien sûr abongi na libala mais azalaki déjà na libala
sikoyo alingi nini babala ye lisusu bongo baoyo nano babalaki te bango mpe baza na posa babala bango bongo bapli jeune ke ye baza na posa babala bango meme na bajeune neti bango meme na mibali modele oyo ye azalaki nde na ndako to mobali ya age na ye bajeune mosusu pli ye ya ye différence à 10 ans baza mpe na posa babala mibali wana bien sûr ye alobi ye mibali bakoma kolinga bana mike mpo bazolanda mabele etelema non mibali balandaka bana mike te mpo mabele etelema donc ezali basi mpe balandaka bana mike mais soki baza mingi te mibali mpe oyo balandaka bana mike baza mingi te eza mpe na bana mike oyo balandaka bamikolo basi ya mikolo bazali baza mpe mingi te eza mpe na bana basi oyo balandaka mibali ya mikolo baza mpe mingi te me wana etali yo te ekipe yo te yo kumisa nzambe kosala 19 ans na bolingo na mobali mabe eza wapi eloko nini ozwi te na mokili oyo oza na bote na yo oza na nzoto na yo oza na bana na yo 4 sikoyo susi ya nini ozolite na nini na age na yo me kala te okobakisa masusu age okozonga nsima te obanda okola kaka osala ndenge nini okokola kaka okokima yango te yango wana namoni ntina kosala crise te ntina komona mibali nyonso baza mabe te motu moko te aza mabe mokili eza ndenge wana surtout olobi lisusu surtout mibali ya bakongole obakisi susu na bangole nani ayebisi yo bongo ntango okendeke na mairie na bino kuna baoyo babalanaka obia soki okei na juge ya divorce baoyo bazokamwana kuna eza bakongole eza bangole baoyo baza na congo baoyo baza na ngola baza na basi na bango na mibali na bango na ndako ebele oyo baza kuna babala moke badivorsa baza bekoloni na poto awa bacouple ebele bomonaka eyaka na baeglise yaka na bafeti baza banani baza bakongole baza bangole donc bato babala bato baza en couple baza na bango ebele koleka bacélibataire basi oyo babala bazali ebele koleka mibali koleka mpe basi oyo babala te mibali oyo babala bazali mpe ebele koleka mibali oyo babala te ndeko mwasi soki otikali yo moko te oza na bana na yo ya kokenge tika kosalela toujours yo tika koforce kosalela kaka yo oyo eza motema mabe parce que ntango ozosala crise ya mibali ozolinga okontinue kotonga vi na yo ya bolingo mais vi na yo sotonga sofanda na mobali 19 ans oyo ovandi 8 mois oyo osali ne 8 mois bovandi kutu te mais 8 mois ezali kimakango ekokosala une semaine mokolo moko 1 heure du temps 15 minutes ekipaka te yo oza sikoyo na ntina te osala course ya vi na yo osorganize otonga vi na yo non soki olingi kosorganize mpo na bana na yo donc yo ndenge oza wana sikoyo fo osalela bana na yo yo so misalelaki ovandaki na mobali na ndako 19 ans oyoki bilengi ndenge bayokaka sikoyo banda kosalela bana soki ozwi makango obimi na ye me makango azali neti matabisi neti distraction moko ye soki akei me koluka te moto akobalo na makasi to moto akovanda no na ndako na makasi na bana no mine non mpo baza vraimen te ngai nakopesa toli to nakopesa toli te nayebi so réalité meme oza kitoko meme oza pembe meme osambelaka meme oya mobulu te meme ozanga banduta to oza na banduta elakisi teke yo oza na chance ya kobala to oza na chance te na mokuse tia kaka na motu na yo oza yo moko na bana na yo soki eye okomisi nzambe me oza na chance mokie mwasi nyonso aza na age na yo aza deja na chance moke abala en plus soki obali eloko nini na monene okozwa na libala na age na yo après 10 ans après 20 ans okozwa eloko nini
mais soko sali makasi na bana na 4 boti ozo intéressé mingi na bango bolingo ekomi kaka ndenge wana soki bozala na kopeno copine soki bozwa ata molai bozwi soki mokuse bozwi mais kopesa yango importance makasi te eloko kopesa importance eza oso tongaki eza bana na yo bonheur no yango wana eza devoir na yo eza obligation na yo mais koma kobeta crise ya monene bongo kabambaka ta ya crise bakende publie yo na jesola likambo jesola likambo surtout alingaka mpenza makamba boye mpo ye azali je solo ya likambo donc bisika mpenza likambo ezali ya motela boye ye ayokaka yango solo meme alali sikoyo ayoki yo apiblie yo bamoni yo na planete oyo nyonso voire même soki extraterrestre na likolo batalaka biso si bamoni yo mpe kaka ozolela nini bolengo orien kuta olela ke otikala kobala te oye kobala na age oyo bakimi yo c'est autrement mais ovandi na mobali 19 ans nani azoluka avanda mobali 19 ans te ata bagene ya lelo oyo bazosenga na nzambe ata kobala avanda ata 10 ans na mobali nsima nango so aboti so bakokabwana bongo atipe bana na ye atipaka bavi na ye abanda kobima abanda osala likambo mais yo ovandi 19 ans oboti 4 bana obukani mpe lokolo te obimi na makolo no mibale na maboko no mibale na elongi no ya kitoko na pembene na yo moko lobi lidosu no mpe eza kitoko ezanga nduta sikoyo okoregrete nini okosalela bato crise pourquoi okoloba mibali baza mabe pourquoi surtout osuki wana te olobi bakongolais oyebi badivorce boni kende kotuna bekolo mosusu nga moko nazali awa oyebi banda babetanga chasse à l'homme babengananga na ndako oyebi basi boni na bimi na bango ya bekolo mosusu oyebi makambo balobaka na ngai ya bekolo na bango plus ke yo sans koloba nga moko nazomona parce que nazala na basi ebele donc soki oza na mwasi ekolo moko boye akolakisa mpe na baningane ya basi ebele mpe bando akovisite mpe bakoyebo donc babando solola nayebi makambo ebele ozoyoka donc nayebi mpenza makambo ebele surtout na Afrique tous les pays oyo elobaka français nayebi bavi na bango kitoko bapays oyo elobaka portugais nayebi bavi na bango kitoko sikoyo misusu wana nayebi yango mpo na koyoka mais misusu nayebi yango mpo ngamo naza na bango sur place nazomona mokolo makambo azoloba yango wana botika kokoselaka bakongole makambo botika kokosela bangole makambo botika kokosela babrazzaville makambo soki ozwi problème na bolingo na yo eza yo en plus ozwi problème te oleki kaka étape ya vie komisa nzambe komisa tata komisa mokili sepele oza na bana no 4 misusu bazolukaka bazala na moko ata mibale kipe bana na yo bosana yo mpo soki yo bandisi mama bolingo okokontinue toujours ntina kikoko na yo koluka oranjaka mpo obandozwano kaka baproblème mpo kozwa mobali aye asepeli na yo mais asepeli na yo te bovanda asepeli mpe tabala yo asepeli surtout mpa bovanda ndako moko ozomona yango wana mpo ozala na importance na bana na yo eloko eleki bana no eza te yango wana ndeko mwasi nyonso oyo aza na situation lokola mwasi oyo en tout cas soki oza na poto dose soki mibali bakosala crise tika basala bacrise na bango wana bango mpe baza na droit ya kosala crise te mais poto eza mboka basi boprofite na bonheur na bino boprofite na nyonso oyo bokoka koprofite na oyo mpa koprofite na libala na ye profite epuis kozala na banduta to kozanga banduta ezaka problème te surtout soki banduta bon ezala mabele no ekwei to esali nini ezalaka na problème te moto nyonso aza na kapasité ya kozwa mobali moto nyonso aza na kapasité ya kozwa mwasi même bato maboma botalaka ntina bainternet bana basi na poto awa soki okei bisika baclochard balalaka libanda okomona mpe clochard aza na mwasi aza mpe na mobali donc moto nyonso akoki kozwa mwasi moto nyonso akoki kozwa mobali kaka yo moko luka epuis mpo na kobala fo koyebaka yango ozala jeune ozala mokolo
ezali toujours difficile po bana po vanda na mobali ndako moko to vanda na mwasi ndako moko ezali eloko ya pasi mais mpona koyoka bilenge kosepelisa nzoto en tout cas wana ezali facile ndenge kaka tomelaka mai ndenge nga nazoloba boye même nasali programme te soki nalobi nazwa mwasi tobima naye akomona yo mpe ndenge oza wana soki olobi kaka bisika ozali okita kaka na se na bino otambola kaka 100 mètres ozwa mobali abima na yo akozala mais mpona kobala yo okokotambola 12 000 km otamboli planète oyo nyonso ozongi mpe maboko pamba bon nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.